Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokopesa bino basango pe koyebisa na bino ndenge nini bako mbata oyo bazali na poto oyo bazalaka ete ntango bazali koluka intere na bango ete bato batia bango poa wana na ntango wana bazali kosekisa bino minu pe kolakisa bino minu ke lokola nde bango nde bazalaka bato ya gentil pe na ntango wana okomona ete bazali koloba maloba sukali ndeko tozali kosala boye mpo na mboka na biso Congo, tozali kosala boye mpo tolibere mboka na biso Congo, wana ete ezalaka nde balati baposo ya bameme nzoka nde bazali na baposo ya bakoi kuna na se, me bazali kolakisa minu bato bazali kokanisa ete bato malamu. Me nzambe azali mpe kotalisa biso basini monene na kati na bato wana, me mingi bazali pe kidiba mingi pe ba comprendre basi babendani na bango. Bandeko bato yo bazali tango ozali na bomo ozali kopema, tango ozali na nzoto makasi ozali koya kotia bango poa wana babengi yo moninga to combattant po ete ozali kote na bango. Meloko tozali kokamwa bandeko, nzambe alakisi biso deja ba congolais basimie mbala mibale, me ebele nanu ba comprendre yango te pe ebele pe ba comprendre oyo toyebi biso moko oyo pe babendani ba comprendre ete ba combattant baza ba aventurier ba comédien. Basimie yango ezali nini? Signe ya liboso bandeko, mwana mobali yo na kombo ya Jimmy Mubenga. Jimmy Mubenga azalaki mwana mobali moko tango azalaki na Angleterre, azalaki na milie ya ba Congolais, aza kosala liti ya kikombattant ensemble na bango, ba makambo nyonso tu esika moko na bango, ba réunion ya ba combattant azalaki kozanga te. Me mokolo oyo bazwaki Jimmy Mubenga balingi bazongisa ye na ndenge mbila asalaki ba manevre bake babomi ye kuna na Angleterre, bandeko totikali komona ta combattant moko te atelemi po a marché na ka ya Jimmy Mubenga. Bango wana kaka bato babandaki koloba ete Jimmy Mubenga ami intime, Jimmy Mubenga moninga combattant, me mokolo wana toyokaki langage oyo balobaki oyo babimisaki balobi ete Jimmy Mubenga azali pe congolais te abwaka angolais. Bomoni oyo wana deja ezali te batie deja à l'écart wana nyonso tu mpo na nini?
pona ko éviter kaka lokola pression ya bato ezalaki baza koyebisa bango me ndenge nini yo mpe ndeko na bino congolais ndenge nini bino bokoki kotika ye botala likambo esalami bamoni ete likambo wana eza kilo mpona bango mpo ete bango bakosaka ete biso toyebani na polise biso tokɔtaka babiro ya bapremier ministre me mokolo wana nde toyebaki ete bato wana basalaka kikombatant na bango na ndenge ya nsima ya ndako ata bapolisier bayebelaka bango kaka soki bakei kosenga mwa papier moko bi autorisation ya bamarche mais bazali kaka bato balukaka na Angleterre mawa. Deuxième signe bandeko, mwana mobali oyo Diki Makwala na kati ya Belgique. Nani ayebi teke Diki Makwala ndenga azalaki na kati ya Belgique wana? Diki Makwala azalaki moninga ya bato nyonso. Diki Makwala azalaki moto oyo ezala ba combattant bazali na marche banini bozalaki komona Diki Makwala pe na kati na bango. Mais na tango wana tomoni te esika ba combattant batombolaki mungongo balobi te ah mais oyo azango ya kosala nini kati na biso azali angolais. Tango wana moninga ndeko bazali kosekisa ye na minu ya oyo ya nkoi. Mais tango Diki Makwala baye koboma ye, tango bakomi koluka ba combattant de gauche à droite, Radio Zoomel mil to tomboli mongongo pona koloba likambo oyo bomoni ndenge bakomi kokomana ba internet. O mwana mobali wana kutu ndenge azali wana azali congolais te azali angolais. Ah bandeko ete ya bino bato bozali na bomoyo nzambe apesi bino occasion bozali nanu kopema ete ya bino to soki kaka wana te bandeko. Na États-Unis famille moko congolaise ba américain soki likambo nini elekaki babeti famille wana masasi bato misatu bakufi. Tolobaka meme tosalaka émission monene mpona likambo wana tolobi bacongolais bazali epi mpo batelema mpona likambo oyo bandeko. Ata congolais moko te amarcha, ata congolais moko te atelema mpona likambo yango ekenda kaka boye. Botala kaka bino moko ndenge baza kotangisa bamakila ya bana ya mboka a 0 mètre na bato bazali kobenga bakombata o balobi ete bango balingaka komona place makila ya bana ya congolais ya bakongolais eza kotanga te mais bomona kaka ndenge nini makila eza kotanga na ba 0 mètre sika bango baza kosala eloko te koyelaka kaka bato liboso ya bakamera na basokoto balataka basokoto ya bozoba yango na mpenza ezali kolakisa ete bakimaki bakadogo mpo ete biso tozalaki kokanisa ete tango bazalaki na Congo bazalaki mibali ya solo nzonga nde bazalaki basi. Baye pe na poto na bakititre na bango ezanga tina. Ngai général, ngai commandant, ngai motoboy, ngai lieutenant. Mais bakomi awa pe na poto awa bandeko. Kaka na batitre na bango ya lokutana nga nazalaka général na tango Mobutu nga nazalaka boy. Mais toye komona ete bato wana nyonso mawa. Oyo ndenge balobaka mawa mpanga. Kaka ba généraux ya Kombo, ba colonel ya Kombo, bandeko. Ba colonel Mobimbo kotala bango na poto tala mabumu ese vimbi. Si mezongi sima ekomi bakomi mamata kondire basi yo ya kala. Oyo bazali kosala kindumba kala kote ya Oshwe. Bandeko. Lelo oyo bato wana bakomi koloba nini te? Mwana mobali oyo Diki azalaki ya angolais. Mendeko likambo ya koloba moto oyo kuna azalaki angolais azalaki boye. Wana kuti ezali raison te po ete toyebi te ba série mosusu tango angola makambo angolais za kopesa ba congolais ebele babwaka ba angolais. Pe batikala kaka na ba image bato bakoma ko qualifier bango ba angolais. Pe boyebi ba congolais mingi bazwa pe nzela ya poto balekala na nzela ya Angola. Donc bino lelo ba combattant bokoma kaka ete soki moto azwi problème na ndenge ya mabe ale bokomi kotala siko identité na ye nationalité na ye wana kutazali boy wana kutazali bino bobandaki kotala makambo ya ba Rwandais botiki lisusu ya ba Rwandais bokomi kotala lisusu ba Angolais boy omoni pona kolakisa ete boza ba hypocrite bozali bato ya lokuta yango na tozali koloba ba peuple congolais na bino bato bozali kolanda bako mbata na sima bozanga ka bato moko bokozwa déception ya somo
bazali bato bazali kosala mboka te pona kosalela mboka te bazali kobunda pona mboka te mais bazali koluka ba intérêt na bango personnel bato boy soki bazwi bokonzi bandeko na bandeko na bango batikaki na kote ya mboka na Équateur na bamboka ya kati bakobengisa bango kaka ndenge babandaki kosala na ntango ya Mobutu po ete baya kozwa bokonzi bandeko lelo ndenge bozali komona wana bandeko ezali pasi mpe mawa ndeko kongole akufi atie motu na se babomi ye bakan mbata bamonani te kokamwa bandeko lelo nde siko bakomi kolakisa identité kolakisa nationalité ya diki makwala bandeko bozalaka na motema ya malamu oyo bozosala ezali nde motema ya mabe parce que moto atie motu na se bopesa ta famille na ye esengo boloba ete famille mpe baloba ndeko na biso quand même azalaki na groupe ya bakombata mais tala lelo aza te akufi tala makambo bakombata basali mpo na likambo ekwelaki ye mais lelo bakomi kolombana te oyo wana kuta azalaki congolais te azalaki angolais bandeko est-ce que ezalaka tozango tuna bino bato ya mayele est-ce que ezalaka tango ye diki abandaki kobunda na bango tango azalaki na bomoi est-ce que bayebisaki bato ete mwana mobali wana azali angolais balobaki yango mais tango wana babandaki kozwa ya moninga ndeko aza koya na kana bango mpe baza kosepela mais makambo bozali kosala boyebaka yango ete ezali nde salaire na bino mpe bokobanda kozwa bozali kaka wana bato ya mababe ya malchance mpe bokokende liboso te papa Roger ye napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo vraiment ezali pasi mpe mawa komona comportement ya boye oyo bakon mbatan soi-disant babundeli mboka bango nde bazali kosala ete po ete bazali na susi ya mboka po ete balingi ete biso tozala malamu na bakomportement ya boye bandeko ata bino moko moninga ndeko bozalaki na ensemble oyo boliaki na ye ensemble oyo bobundaki na ye azalaki mpe na kati na bino tango bozala bamarche ye mpe aza koparticipe mais lelo akomi na liwa bobengi ye étranger bolobi ete azali angolais mais il fallait bobenga ye étranger tango mokolo abandaki koya kofaire augmenter nombre na kati ya bagroupe na bino boloba ete te yo ozali angolais koya te tikala kuna mais bobandaki kondima mpo nini bolingaki ete tango wana nombre augmenté mokili mona ete ya bakombata bazali ebele mais ezali pasi mpe mawa bandeko congolais tozali koyebisa bino boye makambo oyo biso bato ya radio Zoom mingi tozali koyebisa bino il faut bofungolaka na yango misu ezali très important c'est capital même tozali koloba mpona nini soki tolongoli nanu makambo ya Jimmy Mubenga toyei kolongola lisusu makambo ya Diki Makwala na ndenge bakombata bazongiseli bango bamerci bapesa na mbwa mais merci na bapesa na mbwa wana pe bayaki kopesa yango epai ya mwasi ya Arma Tungulu botala kaka muto balobi ete topesi ye titre ke akomi héros national mais bandeko soki bopesi mutu titre bolobi ke akomi héros national mais il faut bolakisa quand même que non ya solo penza mutu wana za héros national mais lelo molimo ya Arma Tungulu baza kobati kaka bango moko bakombata babatize baza kobatize yango ekomi héros de malheur baptize molimo ya Arma Tungulu na ndenge ya héros de malheur bandeko bino bosi bomona mutu balobi héros national oyo mpe bato ndenge babandaki koya mokolo ya matanga tala kaka ndenge bato babandaki koya nani abandaki koloba liloba te mama tokotika yo te bamisusu basali mwa baencadrement bamemi batie na bamabanga tala bamabango tomemi yango ezali neti elembo ezali neti symbole tokotika yo te bano bazali bana na biso me mokolo ekomaki makambo ya 2000 euro bandeko mwana na mwana bendana mama Arma Tungulu ateli misu wisi akomi koyela ye na ndaku ata kombata moko aza te bakomi kosimese bamikanda meme na bana bakomi kojuge bana basimie ata kombata moko te bango nyonso tu kwe
et puis mokolo basali émission biso na kanisi ah ba combattant ba yeko la muka donc ba moni ete moi si arma tungula zoki amande baza ko pesa 2000 euros bandeko to kanisa ki ete ba ko pesa 2000 euros ba benga tana mama ba benge pembeni mama ya katala 2000 euros yango bobu rien est l'autre côté et comme que ba komi ko zwa photo na ye ba komi ko tia yango na ba internet pour na ko sengela kai ba mabunza lokola ndenge to mona ka ba makambo bano ya ba Ethiopie tala ndenge ba sambisa ki eti na niveau wana alors que moi si héros national selon bango pona ko yebisa bino ke bandeko yo moto zali kolanda ba makambo ya lito ngulu ndeko mokolo oye kozala ete ndenge bobimaka boye to souhaitango te ou bien likambo moko bo ou bien okufi ou bien batuti yo na mutuka kaka na ba manifestation na bango okufi mokolo ndenge bomona vrai face ya ba combattant bazali bato ya kolanda te bato oyo bandeko bango kaka esengo po bopesaka bango maboko bosungaka bango na ba manifestation boyaka bosalaka makelele mais ntango ezalaka kende kozwi likambo esili batiki yo toyei kokota lisusu na point mosusu bandeko tokorapele bino eloko wana échappe bino te ndeko mwasi mosusu oyo alongwaka na mboka na ye oyo bakendaka na France mpona kosala manifestation mokolo oyo weras fali pupa alingaki abeta basali manifestation na moi après balobi bo bapema mwa moke ndeko mwasi wana akeye epai ya ndeko mwasi mosusu mama combattante mpe kaka na France po ete bapema mwa moke abongisa nzoto asukola mwa moke po ete balingaki bazonga lisusu na butu po batia barrière bandeko oyo toyebisaki bino lisolo oyo badokolaki ye 500 euros na telefone na ye portable bandeko mpona koyebisa bino ete bayebisaki mama combattante wana avandaki mia zala calme tokopesa solution bandeko mama combattante wana azonga ti lelo ndenge toza kobetela bino lisolo ata combattant moko te abenga po ayebisa mama wana tala mbongo na obungisaki ata explication ya pamba ndenge mpe toza koloba boye Dieu merci mama combattante wana a comprendre lelo alingaka lisusu koyoka kutu bamasolo wana ya bakombattant te amonaka ete baza bacomédien mpe atika bamasolo wana merci mama esika ozali malgré ozali identité na yo tolingaka kobomba yango tolingaka kotanga kombo na yo boye te po ete yo moko ndenge osengaki mais merci mingi po ete oye kocomprendre ezali na bilembo bandeko congolais makambo tozali koloba ezali liseki te botala babiloko yango nzambe azali kolakisa biso na babilembo elembo mosusu oyo nzambe alakisi oyo bakongolais baza kidiba nango ezali nini elembo yango yango bandeko bomonaki lobi awa bato ebele balobaki tomeka nani kopesa bakombatant oyo maboko ntango mosusu makambo oyo bazali kosala ezali mwa bien bato nyonso tu ntango balobaki bakangama makambo ya bamiziki meme mpe bato eglise balobaki tokende nanu kote ya bakombatant bandimi ya baeglise mpe bakende kotia bango poids ebele meme bandimi ya baeglise surtout na France bakende kotia bango poids mais omonake merci oyo baye kozongisela bandimi ya baeglise bakomi meme bango moko bakombata bakomi kokende kokotela bango meme na baeglise kobeta bapaster na bango mpe kosala batrouble kuna alors bandimi yango bango moko baye kotala babi donc bato biso totialaki bango po tokanisaki makambo yango eza ya Congo nzoka nde bango moko lelo baye su kotournele biso lelo biso bato ya eglise tokomi kopeye bapoka se omoni mpona koyebisa bino bandeko batalaka mutu oyo okoki kobomela ye nzoto bato oyo baza na bango bakuluna ndenge kaka toyebisi bino bientôt bokomona bato mosusu ndenge bakozala derrière na kati ya baprison toza koyebisa bino liseki te meme Roger Bongoso oyo un jour bokomona eke akozala devant les 4 murs meme na bato oyo bapeti na yo aza kotambola na bango na ndenge bakende kofilme kosalaka bamakambo nda toza koyebisa bino bakongole bofungola matoi bokanisa makambo tozali koloba eza liseki te baimage nyonso to makambo Roger Bongoso asalaka oyo afilmaka oyo eleka na bainternet na minute oyo eza deja na bureau ya likolo na niveau ya France tozali koyebisa bino bakosambisa ye kaka na kati ya bamakambo na ye ya baimage na ye wana kutu baimage wana ekozala te ke ye moko aloba nini yo oyo te bakoselinga po ete baimage na ye ezali kotémoigne mais ata akozwa baavoka wana ata bakosambela ye mais akobeta lubwaku na ye
oyo tozali koyebisa bino makambo ya solo Roger Bongos akobeta lubwaku oyo tozali kopesa bino ezali information vrai et réel bokomona akobeta lubwaku na kati ya France pe bokokamwa bokoloba ete en tout cas bato bayebisaki biso donc bazali bato ya source mais tozali koyebisa bino eke oyo ezali liseki te tozali koyebisa bino bandeko ba bolingo Roger Bongos ezala entourage na ye nyonso tu wana bokomona entre Roger Bongos na deux personnes au balandaka ye na nsima bakobeta lubwaku na bango mpo bamakambo toza koyebisa bino ezali seki te oyo akoloba ete na poto toza na poto justice ezali mais mokolo wana bokoloba ete justice yango ya France boye bakomi corrompi mpo wana ezali kaka balangage na bino mais na minute oyo bafrançais babandaki kotala bino meme babelge mpe baza kotala mais sikoyo nde balingi kokota na action oyo toyebisi bino bokanga date ya lelo bakongolais tozali koyebisa na bino biso tozali bacomédien ndenge balobaka tozala bacomédien mais bokanga date ya lelo soki likambo biso tolobi yango kaka na mopepe tokosenga na bino ete bosala baémission mpona ete boloba ete bato ya Zoumel Mil bazali bato ya lokuta mais bokanga date ya lelo Roger Bongos na entourage na ye bientôt bokomona makambo nini ekoleka oyo ete ndenge bafrançais bakotelema mpona bomoto na mpona oyo etali bomoto na bango na makambo bazali kosala bango baza kokanisa ete toza na pays ya démocratie tosala nyonso tolingi mais bamindele babande kozwela bango kaka baza kozwa baimage baza kotala bango kaka malembe bamakambo nyonso baza kosala sikoyo nde bakomona ete kaka bamakambo bango moko basala yango nde kozala tribunal mpona bango. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo kaka ndenge tozali koyebisa bino ete mosala keba po ete awa na poto moto akosa oteke enko mbata ezala taba chef ya opposition oyo bazali kokosa ete bango nde bazali na bolingo ya Congo jamais moto akosa ote ata bolingo na bino ezali te parce que bandeko bino mokanisi Arma Tungulu oyo bato nyonso to babandaki kolobelela oyo meme page ya site ya Pareko ba utiliser meme kombo ya Arma Tungulu na ba image na ye mais mokolo ekomaki ete mwasi na ye azwi amende 2000 €. Bomoni ndenga atelaki misu eske ngwanda ba million nyonso to ayiba na Congo. Est-ce que tu as ta délégation qui a débarqué moi c'est Arma Tungulu 2000 €? Moi c'est Arma Tungulu à Telengadi. Oui, si a commis ko signer ma papier. Boyebi yango te. Pona ko talisa bino bato bozali kolanda bato ngulu. Ezali passe pe mawa. Pona bino. Bomoni. Ndeko ndiki makwala. Akufi akontina na sa mabelete mais tala bakomi ko surnommer bakomi ko pesa un titre ke na azali congolais tazali angolais pona ko talisa na bino ko yebisa na bino ndenge nini modeli ya bato bino bozali koloba ete tolanda po mosala lit ndeko soko lingi o réussir na vie na o malamu tika ba makambo ya bakombata luka mbongo na yo salisa famille na yo peso kozana mwa mbongo na yo kende na Congo sala ba affaire na yo bandeko ebele lelo balandi nzela o biso to bandaki koloba ya kokende na Congo kosala ba affaire na bango bamoni kuti ezalaki malamu ke na kati na bamisala oyo ya kikombata ebele lelo mpe bazali kolela mpo nini babimisi bilongi na bango liboso ya bakamera pour rien baza koregrete balobi baimage na biso ebebi me ndeko Poto laksa bino na Congo, démocratie ezali ndeko soki omoni ete nzela no landaki elangi mabe. Solola na biso tokolakisa yo ndenge nini yo okozwa contact na bato ezala ya Congo, ezala ta osalaki mabe. Joseph Kabila azali père de la nation pour na Congolais nyonso. Joseph Kabila azali mauvais teto diable tendenge bato bakanisaka. Joseph Kabila azali président ya Congolais nyonso ndeko soko salaki mabe obimisaki elongi na liboso ya Cameroun lobaki mabe ofingaki ndeko. C'est le moment yaka senga pardon okomona ete okozala image na yo kozala soigné pe okosala makambo na ndenge ya pepele. Po ete balobi ete mwana nyonso ezala na kati na famille soko fingi papa na yo olobeli papa na maloba mabe na ndenge ete papa asali eloko toza kofinga kaka papa boye ndeko
ozali mwana ya libabe yango na ndeko soko omoni ete bakombe bata baitilizaki yo na ndenge ya kobimisa elongi liboso ya kamera koloba n'importe quoi ndeko ata na secret luka biso komela biso toyebi ndenge nini tokotinda yo na badirective oyo yo kosala po ete ata makambo oyo baimage na yo boyeboye na ndenge olobaki bayeba na kodisparaître yango po ete kosoigne kaka image ndeko kofinga bakonzi ya mboka ezalaka mpe libabe monene parce que soki lelo totali ndenge bakonzi ya lelo bazali kosala mpo na mboka na biso na ndenge 32 ans topase bazwaki biso neti banyama neti bambwa moto azalaki kotala ta biso aza te lelo oyo nzambe ayokeli biso makambo ezali kosalama ke bato mosusu bazali kosala mpe neti baignore yango ndeko soki olingi kozwa poste na congo ozala ministre kozwa poste na congo mpona kozala ministre elingi koloba kaka te olekela na nzela ya kofinga bakonzi mpo ete ntango mosusu oloba ete soki nasali boye batianga ka te kozwa poste na ministre na ndenge ya ministère moko na kati kuna na congo ndeko ezali mpe na bamoye ebele okoki kosala okoki mpe kotuna baninga mosusu bamikiliste oyo bakita oyo bazwa baposte ndenge nini bino bosalaki ndenge nini bakolakisa yo bango ntango bakendeki na congo bakomi lelo bazwi baposte ya minene bafingaki bakonzi ya congo te bafingaki joseph kabila te bafingaki kengo wadondo te bafingaki bato ndenge na ndenge te yango na tozali koloba ete bazali kokosa bino na bapolitike ya lokuta yo kuna soko ifo kotelema ifo kofinga soko ofingi wana nde okomona bakotyaoka alors ke ntango bino boza kofinga bakonzi ya congo lelo baza kutu komona bino kaka ndenge moko na bana ya bakuluna baza ta kotya bino ka te okomona mwana poto mobimba mwana poto oza koloba ete nasali 21 ans mais mwana poto situation ya mboka na ye ndenge ayebi ke politike ndenge ezali kotambola aza koyeba biro nini yango kokota na poto wana te epo aza koloba ete azali cadre asalaka na ministère monene na kati na france mais ayebi biro nini yango kokota te mpo ete abanda kosala makambo ya abanda kolandela makambo ya congo na ndenge ya bademarshe yango kosala na ndenge ya babiro ya leta ya minene oyo etalaka makambo ya afrique ayebi eloko te eloko kaka bapesi ye comme héritage matutu na elongi kokamwa bandeko epuis matutu wana mpe aza koyoka soni te kobima liboso ya bakamera vraiment kongola asila soni yango wana nazali koloba bandeko biso bakongole oyo ya diaspora il faut tosala cotisation moko boye tokende nanu ti na lilita ya mobutu kuna na maroc tobwaka bansamba totuna nani yango aloki bakongole oyo bazali ya na poto boye ondenge mobutu akangi milimo ya bato nyonso bazali na poto quelque part po bana nyonso to oyo bakimaka awa na poto bana ya bani baza kose retrouve te il faut kokende na maroc kobwaka bansamba boluki tata moko mokolo alobi na kikongo alobi na kimungala alobi na bambalange ebele mpe batuni nanu mobutu ntango mosusu mobutu akolotisa ta moto moko na ndoto mpo aloba ete esika nini atie milimo ya bato oyo bazali ya bangala oyo bakima awa bakombata okomona basoda mosusu surtout basolda oyo bazali koloba nga nazalaka solda na ntango ya mobutu nazalaki solda ya dsp oyo général boye bandeko bacomportement na bango mawa epuis il faut tolandela badossier na bango mpo toza kokamwa mpenza okomona moto mobimba aza koloba oyo nazalaka général soki otali forme na ye neti ya mwasi tozali komituna yango awa mosala yango baza kosala ya kobetisa to ndenge nini basolda bakomi na forme neti ya basi boye mibali baza kosala ndumba neti basi to ndenge nini toza kokomprendre lisusu te okomona moto mosusu o général tala libumu tala matako esali neti mpenza okomona mpenza basi ya kala oyo ya kote ya oshwe vraiment bayokisi bakongolais soni na kati ya poto baza kotambola kaka na batitre minene mais eloko te 00 na kati ya bongo te ezali pasi mpe mawa yango na bino bato bozali kolanda bato ya ngulungulu bozwa exemple ya ndeko mobali oyo diki makwala oyo akufi oyo abandaki kobunda mpe ensemble na bakombata lelo babengi ye angolais ndenge moko mpe babengaki jimi mubenga o angolais
bandeko ndenge moko pe bayaki kosundola mwasi ya matungulu mpona kaka 2000 euro bandeko makambo ngo ezali mingi me soko olingi mpenza omona ete makambo biso bajournaliste ya radio Zumel Mil tozali koloba ezali vrai vanda kimia banda komedite okomona ete tozali koloba makambo okoganga yango na désert me tozali koloba makambo ezali juste pe vrai bandeko mpona yango bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana totikali kongole nyonso tu medite ndeko medite na makambo tozali koloba bino bato bozalaki na kati ya église na dernière minute bolobi atoke de kotia bakombata mwa poa banini boke botia bango mpona makambo ya bamiziki ebeta te mais suka na yango babalukili bino bakomi kokende kokotela bino meme na baeglise kobeta bapaster na bino balingi kutu boyoka liloba te bakomi koimpose bino boyoka nde mateya ya banzambe ya babokoko tala oyebiko moto asali mpenza bambula mpenza na poto soki alobi ete alanda moto lokola bato lokola bakombata ezali pasi mpe mawa me mwana mobali oyo depa kufi diki makwala tomoni ata bokechi monoko supu te oyo amesana ntango nyonso liboso ya kamera koloba ete makile ya bapeple congolais wapi ye bango nyonso tu balimwe mpona kolakisa komedi na bino oyo bozali kosala mpe mokili esi ekomprendre bino bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel Mil merci bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci